mbote na bino nyonso bandeko nyonso ba diaspora ba internaute autour de cette émission masolo ya ba dédicace eza émission ya tonton fraîcheur ligolo na moto bakisa tonton Diego mobala mwindu mobali ya mwasi moko mama Lorraine Landu Mongwengu yanga ya motema. Voilà émission ba dédicace ebandi ozanga posa na boka rayo na émission na ngai kozanga te pona kobenganga na koyamba yo pe na kobanda kobwaka yo na sengi na bino bo s'abonner na première chaîne numérique masolo ya Congo télévision oza masolo ya ba dédicace masolo ya mabanga yo se bera na mabanga benga tonton fraîcheur na zawana pe na koyoka yo pe na kobwaka yo émission ba dédicace to banda yango na kobwaka to pesi mbote na biso epai ya président de la République président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa to pesi yo ba mbote ya trop musala malamu musala vraiment malamu tala ndenge este kimia ekoti na grâce na yo to pesi yo ba mbote ya trop président na biso président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo to pesi yo ba mbote to pesi ba mbote na biso lisusu epai ya ministre ya affaires sociales mama di mama Aziza Munana mama to pesi yo ba mbote ya trop na cabinet mobimba ya affaires sociales to pesi bino ba mbote ya trop to pesi ba mbote na biso epai ya molobeli ya lemba autrement dit maman honorable Noberti Matanda maman lumière maman ya Banebele maman ya Kati na Bonzambe maman sociale mama di mama ya orphelin mama ya orphelin maman aza ko soutenir ko aider ba orphelin aza ko soutenir tous les 24 communes de Kinshasa maman honorable Noberti Matanda to benga ye maman lumière lemba se Noberti Matanda maman to pesi ye ba mbote ya kosakana te ba mbote ya trop wumela to pesi ba mbote na biso epai ya mobose autrement dit monsieur Moïse futur ministre ya communication père to pesi yo ba mbote ya trop to pesi ba mbote na biso lisusu epai ya honorable ya assemblée provinciale honorable Socrate Mubengai papa to pesi yo pe ba mbote ya trop to pesi ba mbote na biso epai ya honorable ya assemblée provinciale toujours honorable André Kongolo to pesi yo ba mbote ya trop to pesi ba mbote na biso lisusu epai ya honorable ya assemblée provinciale Mama Eden Lumbu honorable ya assemblée provinciale bandeko nanga ozana posa tonton fraîcheur abwaka yo ko hésiter te na kobwaka yo to pesa bambote na biso epai ya madame Virginie Singaloboko na Bruxelles madame Virginie Singaloboko autrement dit 3 fois la patronne to pesi yo bambote ya trop to pesa bambote na biso lisusu epai ya madame Gisèle Bimenga na kati ya Bruxelles to pesi yo bambote ya trop to pesa bambote na biso lisusu epai ya Maître Rico Batista na kati ya Luanda Tembe Maître to pesi yo bambote ya trop to pesa bambote na biso epai ya Maître Devenguma na kati ya Bruxelles Maître Devenguma papa social Maître Devenguma to pesi yo bambote ya trop to pesa bambote na biso epai ya mademoiselle Evodi Bomali na kati ya Génération Josué mademoiselle Evodi Bomali na kati ya Génération Josué to pesi yo pe bambote ya trop to pesa bambote na biso epai ya
prophète de la nation, prophète Jules Moussanga, prophète Jules Moussanga, na bandeko nyonso, bandimi nyonso ya génération Josué, topesi bino pe bambote ya tro, topesi bambote na biso epai ya communicateur privé du chef, autrement dit maître Dieudonné Kaninda, maître Dieudonné Kaninda, topesi yo pe bambote ya tro, topesi bambote na biso epai ya communicateur international, balobi mwana ya poto ya tongo, mwana ya France, akonda vutuka eloko pamba, maître tonton Kabamba, communicateur international du chef, tonton Kabamba, mwana ya poto, mwana ya France, topesi yo pe bambote ya tro, topesi bambote na biso epai ya batu nyonso obo sepelaka na émission ya ba dédicace. Tonton Frechel apesi bino bambote ya tro, balobi bana ya Luanda, bana ya Turquie, tonton Frechel balobi sobi nzamba sumbi to bomba, c'est-à-dire que topesi bana Turquie mote, topesi pe bana Dubaï, topesi bino bambote ya tro, topesi pe bana ya Brésil, tonton Frechel alela bino ya tro ya osakanate, topesi bambote na biso na ba diaspora, ba mama ya Château Rouge, topesi bino bambote ya tro, ba mama ya Valère, ba mama, ba grande dame, ba mama ya Château Rouge, topesi bino bambote ya tro, topesi pe balobi toki mambangu mwa muke bandeko nyonso papa, ba grand tonton, ba tantine ya Matonge, précisément la Bruxelles, balobi ba tantine na Valère na Matonge, balobi Matonge ne tombera jamais. Tonton Frechel alela bino ya kosakanate. Voilà, to continuer émission de dédicace na biso na bambote, to pesa bambote na biso epai ya bambote na biso, to pesa yango epai ya mon boss David Kanyama, balobi mwana ya États-Unis ya Tongo, mon boss David Kanyama, $300 c'est quoi? $300 c'est quoi? Mon boss David Kanyama, tonton Frechel apesi yo pe bambote ya tro, topesa bambote na biso epai ya l'international, balobi mwana ya États-Unis ya Tongo, mademoiselle Louange, la grande dame, mama di mama, lumière d'or, mama mokonzi, Louange na kati ya États-Unis, topesi yo bambote ya tro, umela, topesa bambote na biso epai ya mon ami Isaac Balbizarre na kati ya États-Unis, balobi États-Unis tombe, Isaac Balbizarre na kati ya États-Unis, topesi yo pe bambote ya tro, topesa bambote na biso epai ya prophète Pexi Makanda Samuel, le surnaturel, prophète Pexi Makanda Samuel, le surnaturel, voilà bien sûr la arche de victoire charismatique. Tonton Frechel apesi bino pe bambote ya tro, topesa bambote na biso, tokomi vraiment na suka ya émission, c'est-à-dire que TV Zangonga, toujours comme moi, ko chité moi muke, bafinale biso, balaxi biso moi, bamiliti ya muke, ba mo réalisateur, tonton Chris Mobali ya basi, moko, topesa bambote na biso epai ya Rit Ilonga Bongongo, mwana ya Lemba ya Tongo, Rit Ilonga Bongongo, tonton Frechel apesi yo pe bambote ya tro, topesa bambote na biso epai ya Plamerdi Masia, balobi moko ya ba coordonnateur ya honorable Noberti Matanda. Plamerdi Masia, moko ya ba coordonnateur ya honorable Noberti Matanda, balobi mwana ya mama lumière. Plamerdi topesi yo bambote ya tro, topesa bambote na biso epai ya mademoiselle Rebecca
mademoiselle Rebecca Mayala tonton fraîcheur apesi yo pe bambote ya to pesi bambote na biso epai ya Eli Kofi moko ya ba coordonnateur toujours ya honorable Moberti Matanga to pesi yo pe bambote ya to émission ya ba dédicace to komi na suka bandeko na ngai bana ya poto bana ya Luanda bana ya mokili mobimba soki osepelaka na émission ya tonton Diego tonton fraîcheur to aussi sabongo te to pesa pe mbote na biso et puis il y a l'artiste international mwana to pe lisu ya mama Maloso la reine d'Angleterre ya Vester Adeba artiste international Nicolas ba émission ils ont les quatre da ba chaîne pas minene artiste international artiste ya Vester Adeba mobali ya mulai pe ya mwasi moko to pesi yo bambote ya to émission ya ba dédicace et comme na suka to aussi sa bonté sans to remercier grande équipe technique ba o ba idaki biso na émission ya lelo to pesa mbote na biso et pas ya détenida to pesi yo pe bambote ya to ba lobi na réalisation pe na régie finale to zalaki na yemoko lisu ya Nzambe balobi le grand réalisateur du moment autrement dit Ndeko Chris Okonda mobali ya bantu ya madame Ange la fille aux éboutés la fille aux bazara moko on a mosnanga madame Ange to pesi ba bote ya to émission ba dédicace to silisi soko c'est peut-être une émission de dédicace commenter tapoter partager et que ça bien to kubani lobby au revoir.